Mais cordon umbilical na biso bandi na point moko boy. Alors s'il faut restaurer, il faut que zonga na place kaloanese. Et Mais c'est de là que eloko mosusu biso topensaki koko bolombelo ndenge tosolola boye naza ko-record conversation na biso soki ekozala intéressant peut-être nakoki kopartage yango po parfois tosolola masolo ezali important mais tozwaki ta ya koenregistre yango te mais soki ekozala nango important te tokopiblie te mais soki ekozala important tokopiblie yango eloko sikoyo nga nalingaki naloba boye roi divin mpona koyeba ye ou bien mpona kopona ye eske ekosalema kaka na ndenge oyo mutu nyonso peut-être na ndenge na ye soki amoni ase sentir ke nguya oyo naza nango yango wana il faut roi divin azala nango ou bien ekozala ensemble ya bato ya mayele oyo bakofanda bato soki tolobi bato ya mayele epa na biso elakisi mayele ya kelasi te quoi elakisi baintellectuele oyo ya kelasi te mais ntango tozoloba bato ya mayele oyo ya epa na biso ezali bato ya bwanya banganga ya milimo bachef coutumier bato ebele ezala bato mpe oyo baza kotanga donc ensemble kaka ya bato ya mayele ya continent ya Afrique ou bien ya mboka na biso ya Congo ezali te ke bango peut-être nde bakoki kosala choix wana ou bien roi divin akobima kaka dans le néant et puis tokoyeba ye peut-être par rapport ya misala oyo ye azali kolakisa parce que misala mpe mwa bato ebele mpe bazosala misala omona koko mangongele ayaki alakisi misala na ye papa kusu mpe ayaki alakisi misala na ye papa na biso mpe fumu na biso mpe autaki Belgique kolo mukanda ya nini ya livre oyo so totangaki oyo tosombaki oyo nabosani titre na kolo livre ya Kukele papa na biso papa nani Tuzolana Sakibanza Sakibanza Ngiangalele exactement c'est-à-dire na Angola mpe tozali komona papa na biso moko azolata bavoile ebele babilamba ebele ndenge nini tokoki kosala effort ya kosangisa mayele mpona koluka koidentifie ou bien koyeba roi divin wana akoki kozala nani donc makanisi ekoka kozala ndenge wana tokoyeba bango ndenge nini na ndenge mutu na mutu azoya na ndenge na ye ou bien bato ya bwanya nde bakoki kofanda baponi ou bien balakisi par rapport ya nguya oyo bango peut-être bazomona. Ok, matondo mingi mpona motuna na yo avant na répondre na ngi na indiquer que temps est un peu restreinte peut-être sur la carte 5 à 7 minutes au plus 10 ce qui vraiment n'a exagéré parce que dans un musala. Alors biso tokoloba boye d'abord toza causer la réhabilitation ou soit nakoloba peut-être restauration. Mais à ce qui me concerne, les alliés nouvelle dispensation, il y a Bonzambe, pe na Bokonzi. Il y a Afrique. Parce que jusque-là, Afrique a colonisé. Voilà. Mais ce qui se compte Hollandi, Bilaka, Tope Malako, Yanfumukimbangu, je pense à l'Obakiango très clair qu'il faudra une longue période de temps pour que l'homme noir acquiert sa maturité. Et que cette maturité lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. C'est ainsi que s'accomplira troisième étape dans laquelle viendra ou naîtra un grand roi divin qui viendra avec ses trois pouvoirs.
pouvoir spirituel, politique et scientifique. Alors, ce qui, Tata Kimbanga Lobby, qui viendra avec les 3 pouvoirs, c'est pour dire que quelque part, tu perdras pouvoir. Il faut noter ça. N'a souligné pour là. Mais de 2, ce qui mutalinga comprendre ndenge ni bokonzi yango ikotelema. Il faut mutuana za na mwa idée ndenge ni bokonzi ya Bangkok et bandara ko kambama. Na kopesa exemple parce que oyaza koloba bolombelo, nkumembelo, nse wale mbonze nkonga. C'est pour dire que naza na famille ya ba chef coutumier. Papa ya papa azalaka chef coutumier. Mais akomaki chef coutumier ndenge nini? Bakomaka pe chef coutumier ndenge nini? Tribu na ba tribu, peut-être na ba clan, il y a un peu de différence. Mais la kopesa idée oyabiso. Oyabiso, c'est les ancêtres. Oyo baza na monde physique oyo te, les ancêtres oyo baza na mukila molimo bayaka koluka yo. Bakoya koluka yo, bakoya koyebisa yo ke topo. C'est pour dire sélection chef coutumier. Wana oloba na clan oyabiso particulièrement. Na ibeke yon koso, je peux préciser oyo ezali secteur oyo ezali na toi ya Kiri kuna na Maindombe. Alors, na ibeke yon koso, les ancêtres sont venus à mon grand-père la nuit. Na bandoto, bandaki na bandoto, ti misusu, akomona ba manifestation misusu ya mpoisa. Alors, il faut akende, ba kokonde, ba choisir ye. Et puis, ba soutenir ye, asali ba démonstration, ou confirmer que aza chef. Et puis, il y a des processus. Il y a des cérémonies. Où il faut les cas, on gagner yango pour okoma na place wana babi vraiment azali chef, zwa likonga, zwa insansoi, zwa boele, zwa, c'est-à-dire tous les éléments du pouvoir à yango maintenant comme chef. Omoni. On appelle ça exemple. Mais ce qu'au pouvoir coutumier, qui est le vrai pouvoir du Congo, est quoi? Et c'est pour cela que tu as la colonisation. Alors, processus à réhabiliter, quand on parle des rois divins, à ce qui me concerne, il faut pour namana na molimo. Il faut pour namana Bangkok. Il faut pour namana Bangkok bazana molimo. Alors, comme il s'agit du Congo et de l'Afrique et de la race noire, c'est un faux mot kimbangu. Il faut aya kopesa mutuana lusansu o esengeli pour aller kana ba processus nyonso qu'il faut pour vraiment alonge tumbawana, alors vraiment to réhabiliter parce que prophétie peut être claire à moins que tata kimbanga le barandinga onate avec l'arrivée de ces rois sera meurtrière et sans pardon, c'est-à-dire à cause de la mutanguya à cause manifester nguya ya bonkoko. Ce n'est pas le parallélisme. C'est-à-dire, je veux parler avec précision. Ils allaient par le territoire, ils allaient na territoire yakiri, ils ont secteur. Ils ont groupement ya ibeke. Alors, toi, on a plus ou moins 17 à 20 de villages. Alors, chef, wana tango ya zu pouvoir, il faut ça la démonstration. Il faut la kisakeba koko ba poninga. Donc, il y a plusieurs façons, et ça, les makas, pas na tribu, peut-être na ba clan. Alors, on a clan na biso, et ça a vraiment, ceux qui ont fauché, ça va pas réussir. So, ok, na cérémonie, aux ongate, au bikate. Parce qu'il faut qu'on na zamba, il faut luka place pouvoir wane zalaka. Parce que pouvoir wane ya biso zaka na zamba. Alors, Congo mobimba, ils ont la place pouvoir, et à Congo, pezalaka. Alors, monde spirituel, il y a Congo, il est très profond. Mais le problème, c'est que tu as en désharmonie. Tu allais déconnecter dans le monde spirituel, ils allaient place biso tu allais. C'est pour ça que tu as même tourmenté, tu as tourmenté parce que déconnexion. Alors, le chef là, le leader là, il faut que ça biso connexion en direct. Donc, comment on a biso que voilà, ma comme kokele liboso. Alors, ndena lobi mutuana akoponama na mukila mulimo. Na mukila musuni pas du tout. Alors, mukila musuni c'est un processus. Peut-être babi kende pas mutuboye, kende pas batuboye, kende boye. Voilà. Mais à la fin des comptes, akopona, on a de 2. Des 3. Bon, okoko mankumu d'abord.
il faut kaka obotama ozala pe na ligne ya bankumu. C'est vraiment bon à ce qui me concerne parce que ba baby ça bankumu mais pour le comme nkumu mais il faut en ligne ya bankumu. So na ligne ya bankumu te parce que batu bazana ba don na bango dans chaque clan nzamba pesa. Ils ont un clan ya bankumu, ils ont un clan peut-être obiso tolobaka bankonga ba juge. Ils ont bango baza doué na yango pour la justice. Ils ont un clan bamisu baza c'est-à-dire basoda bato bitumba. Ils ont un clan misusu baza bango baza makasi na misala ya bibende. C'est-à-dire clan na clan ou soit famille na famille baza ka doué na quelque chose. Oh, bapesa bango, eza part na bango. Alors, pendant qu'on réhabiliter pouvoir spirituel, ancestral, divinité ancestrale ya Congo, alors, Moutouana, il faut se rappeler la lignée, moko quelque part. Oh, ils ont l'accès il mérite. Il faut azala makila ya bankumu. Voilà. Donc, à ce qui nous concerne, troisième point yangoana. Donc, quatrième point, il faut être d'une manière ou d'une autre à l'obaki avec aspect, il y a aspect, c'est-à-dire il y a négociation que roi wana koya ko négocier non, à ko s'imposer parce que l'arrivée du grand roi sera meurtrière et sans pardon. Alors, quand le peuple du Congo commencera à se libérer, on a plutôt interpréter très bien. Le pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne savez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Zambia Mpungu, Zambia Bakoko. Donc, Moutouane, il faut y en a pouvoir. Voilà. Donc, on va conclure nous, Wana. Ok. Merci beaucoup, Coco. Bolombelo tolandi bino na bokebi nyonso malgré bozali na ngonga te boza na musala mais toluka bo disposer biso tango même ata na appel tokoki ko effectuer appel moko ya mulai po na to solola vraiment profondément surtout na o etali likambo ya roi divin kozwa prophétie ya papa Simo Kimbangu kotia yango na mesa komeka koyekola yango mot à mot phrase par phrase et puis kotala pe ba événement oyo ezali kolekela biso na mokolo lelo na kati ya mboka na biso ya Congo na Afrique pe na mokili mobimba ekozala pe manière mususu ya koluka pe ndenge nini ya ko conscientiser bandeko nyonso oyo bazali komimona lokola bakoki kozala na pouvoir moko boye bakoki kozala na mayele moko boye mais balakaki biso roi divin moko soki tokomi ebele elakisi ke toza na kati ya distraction spirituelle ou bien toza na kati ya désordre spirituel d'où il faut topesaka makanisi biso tozali bapanzisa yango tosololaka na bino boyebi tosololaka na bino bato ya mayele po topesaka balumière na baorientation oyo ekopermettre baye nyonso bazali na pouvoir oyo bazali kose sentir ke bakoki kocontribue un plus na likambo etali développement ya mboka na biso pe kose préparer pe ndenge nini ya koyamba roi omoni ya koyamba roi soki tozali ya désordre elakisi ke nano maturité wana ekomi te donc po tokóma na maturité il faut ba énergie ezala sélectionner rassembler il faut mayele ezala sélectionner rassembler et puis il faut pe ba force na biso nyonso ezala rassembler sélectionner nde ekomema biso na kobâtir pouvoir moko boye to force moko boye oyo ekopermettre biso tolongwa na banini oyo ou bien oyo ekopermettre biso pe ya koyeba ke voilà roi divin ye oyo nzambe atindeli biso tobundisa ye te kasi topesa ye maboko toyokela ye tosalisa ye na mosala oyo epesameli ye vraiment totondi bino botondi koko bolombelo
Comme on a vu des arrêtés, moi ma carte, mais on y met biso to komesa. To sepeli mingi. To sepeli mingi koyoka bien. Biso pe to sepeli matondo mingi. En tout cas, to garder contact. Bon continuer misala na bino. Mais en tout cas, dès qu'on a le but, tout ça vraiment avec honnêteté. Exactement. Voilà, c'est ce qui est important. Ok. Donc, merci. Bon boulot, bon service. Togo Bengana, merci. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Wane Zalaki Koko Bolo Mbelo Touti Kozala Contact Naye. Cette fois-ci, Tozali Koleka Nangambo ya Koko Nembumba Vala Oyo Azalipe Moko Nakati ya Lisanga ya BPMK Tosolola Naye pe lisusu Natina ya Likambo Oyo Etali Roi Divin. Nenge Tolobaki bolanda biso na chaîne ya Africa 21 TV na YouTube et puis bolanda rape biso na Eskimbangu na TikTok po na kosavoure pe kolanda mateya oyo ezali koleka na nzela ya ba réflexion spirituelle oyo kopesa makatango nyonso na ngai wa bino Guy Laurent Lobela, autrement dit analyste spirituel. En tout cas, tozaka na rythme penda ya kokele kaka yo yebi kaka. Mais nga na bandai koluka bino nalobi me bakoko bazoyokana te makambo ya Roi Divin oyo bango batu bamemelaki biso yango na papa na biso papa nani papa abosani kombo lisusu papa na biso ya kukele oyo nani Ntinu Kongo. Papa na biso Ntinu Kongo tuzolana Sakibanza ezaka Sakibanza ngiangalele biloko moko ya ndengo wana Ntinu Kongo. Donc papa na biso tuzolana nga bi bakoko vala bato bamemelaki biso makambo oyo bayeki nango vraiment na moto nyonso. Ntinu Kongo Roi Divin. Mais lelo tokomona ba Roi Divin yango bakomi ebele na ndenge ya kosakana te. Yango tolobaki tomeka na kobenga bino soki pe tokoki kozwa ntango ya kokabola mwa makanisi ata na nzela ya telefone soki tozwi ngonga ya libre tosolola po tomeka pe kotalisa mwa bwanya pe mayele na likambo yango ya Roi Divin, parce que tomonaki bino boyaki bapapa pe na biso bapapa na biso oyo bapapa Mangongele bayaki bapapa na biso pe papa Nkusu bayaki. Lelo tozomona papa na biso mususu abimi oyo ya Lingomba oyo nayebi te. Papa na biso Masambukidi pe abimi na Angola na Angola pe kuna toza lisusu na papa na biso mususu baza kuna bazotia makelele mingi pe nabosani kombo na ye azolatalata bavoile mingi boye. Alors tolingaki tomeka epe kosala mwa baanalyse par rapport ya likambo yango ya Roi Divin. Bon toyebi te na nzela ya singa ou bien na nzela ya présence ya ploie du temps na bino ekozala ndenge nini, comme ça toluka ndenge nini tomeka pe kokabola bwanya na likambo yango ya Roi Divin, parce que soki boyebi ezali, soki bato ya makasi bazali, soki bato ya mayele bazali, soki pe koyokana eza kati na bango te, mayele wana pe ekozala pasi ebota mbuma. Moni mindele basalaki bamituka basali babiloko songolo biloko pakala, mais soki otali construction wana po ba réaliser rêve wana ezalaki mutu moko te. Oyoka tango mususu mutu boende asalaki monteur, mutu boende asalaki bapine, mutu boende asalaki boye, mais nyonso bakoya kotia yango kaka na kombo ya mutu moko. Oyoka kaka mutu oyo inventaki mutuka kombo na ye boye, mais construction ya mutuka ezali na inventaire, ezali na invention ya mutu moko te.
alors biso pe likambo na biso bato bazali na nguya bato bazali na mayele toboyi mayele na bango te toboyi pe nguya na bango te mais tozali na esprit ya kosangisa nguya na biso te kosangisa mayele na biso te po to réaliser pe eloko moko boye oyo ekobota mbuma pona bato nyonso. Donc voilà yango tobaki tokoluka ngonga soki ezali bopesi biso nini rendez-vous toluki tosolola totala ndenge nini tokoki pe koanalyse makambo ya roi divin oyo ezali koleka epa na biso. Oui. Omoni makambo ya roi divin eza sujet moko pende ya monene ndenge olobi fo tosala lango mpena baanalyse vendredi samedi en tout cas naza off donc nayebi te tosala yango vendredi ata na singa namoni kozala yenge mingi comme ça toexplike mpena makambo ya roi divin nani ozomona ntinu Congo aza roi divin te ndenge tata kimbangu atalisaki roi divin eza likambo mosusu roi divin eza tata kimbangu ye moko ozokomona roi oyo bonzoto ya kozwa makasi epai ya roi oyo ya molimo ozokomona tata kimbangu aza mokonzi ya likolo na se ye nde babengaka roi divin ozokomona ntinu Congo eza likambo mosusu siko biloko na tokoya nango tokoya kotalisa yango mpenza clairement po bato bacomprendre ozokomona donc vendredi nga namoni kozala très bien tosala baanalyse yango ata na nzela singa ndenge olobi wana ntuka ekozala mpenza yenge mingi totalisa yango mpenza na bokalala nyonso po confusion pa ya bato elongwa do tokotalisa ndenge tata kimbangu ataliselaki ntinu Congo nani babengi roi divin donc voilà mpe na sens wana. Ok, likambo te biso tokobongisa ngonga vendredi bomoni ezala na ba avant midi ou bien na ba après midi. Non, en tout cas tana avant midi biso même ba 8h 9h en tout cas tobengi tobandi na biso. Ok, biso tokosepela ezala na avant midi pour permettre biso le même vendredi wana na ba pokwa to balancer yango de façon que baike bana mboka to bana Congo balanda pe bwanya oyo outa na ngambo na bino. C'est ça. Yo déjà pe sang déjà publicité to ya ko panza pena mémoire parce que makambo faut ko éclaircir bana ya Congo. Do biso to kotalisa ndenge tata kimbangu ataliseli ntinu Congo do to ya ko longola te ko ya ko bakisa te. Ozokomona. To kotepela pe na masolo na biso wana soki pe bokozala na prophétie ya Fumukimbangu oyo alobelaki likambo ya roi divin to soki bokozala na yango bomema yango po permettre biso na bino to comprendre parce que prophétie parfois soki tozolobela yango omona mutu mosusu azwi ka phrase ya likolo mais oyo nyonso etikali na se atiki yango. Omona mutu mosusu azwi kaka mo moko boye na kati ya phrase a exploiter yango. Nzoka na likambo oyo papa Simon Kimbangu alobelaki likambo ya roi divin apesaki pe ba indice apesaki ba caractéristique apesaki pe ba signe oyo ekolakisa ke mutu yango ye oyo par rapport ya ba orientation oyo papa Simon Kimbangu apesaki. Alors soki pe bozala na prophétie wana ya papa Simon Kimbangu ya Mbanza Nsanda ekozala malamu bomema yango mokolo wana ou bien bozala na yango parce que tokoki osenga pe botangela biso mwa paragraphe moko to mibale juste mpona compréhension epai ya ba téléspectateurs na bato oyo balandaka biso. Ah c'est ça. Tokosala ndenge wana. Tokosala mpena tokobonga mpena très bien ekozala mpena yenge mingi. Ozokomona. Matondo. Botangi biso tolimbole likambo ozokomona likambo mpena ezala bien mpena po bato bacomprendre likambo ya roi divin parce que ekobelisa bato mito ozokomona biso tokotanga mpe na buka kokele nini tata Kimbangu alobi mpona makambo ya roi divin donc voilà lo bapreuve ekozala ebele e comme ça bato bakocompare na oyo bango baza nango okomona ete solo confusion ekosila pa bato. Ok, matondo mingi tosepeli koko vala tosolola kala penda ya kala
hein parce que koko Mulumba vala avec la confusion ebele ndaka expliquer makambo roi divin eza ndenge wana te tata kisolokele tata kangani tata diangene baye kozala baroi divin te soki bazala baroi divin te si bazwango kala bango baza na makambo wana te bango baza na nde mpona koguide oza komona yake koexplike soki ndenge nini mais c'est grave roi divin sikoyo batune question mais sikoyo batata bakufa sikoyo roi divin sikoyo nani non kati na bana parmi bana mais vraiment mais biloko explique nani wana sens te nani garçon soki ibula na bino wana ya mais vraiment en tout cas ibula owapi wana wana aza na bagroupe soki ya 3 soki makesa 3 plus 1 wana je sais ibula soki kibula soki nani o wana ya mungala wana ko ok namoni ye oyo bakendeki kosenga bolimbisi na mokoto wana ye wana mais ake explike babiloko ya baroi divin ndenge wana te mais yango tozoloba mutu na mutu aza koexplike likambo ya roi divin na ndenge na ye omoni mutu na mutu soki alali akomprendre na ndenge na ye asali mukanda na ye aexplike likambo na ye na ndenge na ye alors nzoka nde papa Simon Kimbangu apesaki baindisi apesaki mpe baitinéraire ndenge nini tokoyebela makambo yango ndenge nini tokoyeba yango biso tozolanda lisusu baindisi oyo papa Simon Kimbangu apesaki te mutu na mutu akomi kolobela kaka na ndenge na ye ifo koyeba yango mpe ke na kati ya zamba banyama ya nguya bazalaka ebele banyoka baza na nguya batigre bazali baliopard bazali mais roi de la forêt pardon azangaka te oyo azali mokonzi ya bakonzi ya banyama azangaka te c'est-à-dire banguya ya bato mosusu na makasi ya bato mosusu na mayele ya bato mosusu tozali koboya yango te mais il faut nde koluka ndenge nini tokoki kosangisa mayele wana na banguya wana mpona kooriente yango ezala lokola makasi na bamayele oyo kobundisa roi divin te parce que tokoki kozala mpe ndenge toza boye roi divin azalaka deja kati na biso tobundisaka ye mais ça le savoir moni tozoyeba ye te parce que tosangisi mayele te tozobundisa ye parce que tozoyeba te ke roi divin azalaka deja kati na biso donc biso tosepeli lokola tozwi bino na nzela ya singa tobandaki kotungisama mingi ntango tozobenga bozoyamba biso te je crois lokola totie rendez-vous vendredi tokoluka tosolola vendredi mpo tokabola mpe bwanya na oyo etali likambo ya roi divin parce que bakomi ebele mais mutu na mutu azoyeba te role na ye na koyeba mpe te ndenge nini tokoki kosala po ete topesa roi divin maboko asala mosala na ye ndenge esengeli eza ndenge wana tosala yango ndenge wana ozala yenge mingi ok matondo koko biso tosepeli apart sa kimia ezali boni sango ya bakoko misusu boni sango ya lisanga ya BBMK boni sango ya Fumu Congo fatu na biloko nyonso tu wana nde tokopanza mpena mémoire parce que biso tozotravailler cette fois-ci dans le silence parce que mokili ekomi très mystique donc tuna biloko nyonso tu wana komisa na kofungula mwa makambo ebele wana ok matondo mingi wana soki osisi makambo roi divin ata okoti na deuxième partie kozala mpe yenge mingi osalanga ata na deta lokola bozwi biso boye kozala yenge akutu na singa ata chaque semaine il faut toujours tobanda kosala ok ça va likambo te biso tobongisa emploi du temps na biso de façon ke ata na nzela ya singa tobandaka kozwa bino chaque semaine mpo topartage mpe mayele wana c'est ça osala yango ndenge wana ok tosepeli journée malamu koko ingeta bino mpe lokola ok